Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. 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 Tukana kumisi nzambe nzambo ya pesa mama Olive motema ya munene boye na motema penda ya bo mama ya solo nzambe ya pambola ye komona ndeko na ngai mama epela na situation za nango tango komi na mato ya mama tika abana ete donc ayoki pasi ya moboti atindi ambulance pe ba yeko za mama epela awa na hôpital Place Azali ba kene na hôpital mususu o eleki oyo Azo kango ndiga ibandaki liboso na motema moto 2 semaines na motema moto tango esilinde manifestation oyo kosalema mais motema moko kaka nde ezosasu motema mpona azolia pete tellement bakisi moko motema esanga moto mais ndenge pena mbatu esalaka shwana ndenge nayoka bambasa liboso tozala nayo eza pena bongo te maman suivi de la charge po to comment ikoloba biloba loba te bazora kaka tango to kufaka mais to comprendre que maman za bongo te maman zali ki tango passer tango bisengo ezali boyende be maman na biso nzamba zong sebele. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. 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 S'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezala ki kolobela biso koloe, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Ouais. On peut aller. Ouais, j'arrive. On peut aller. Mon frère, vous devez normalement pour un bande de mierda. na hôpital na matete wapesika mamepe la zalaki et bomoni na lisungi ya mama Olive Lembe beko zoye po bakende na hôpital ya munene wapesika kokota radio bastala ba scanner pona makamu nyonso ba artiste bazebele awa tozana artiste na biso moko awa voilà et tozoye tango mamepe la zo mama
maman ngai mbote mbote papa ravi perception na nunde bazu maman epela ba kende ni na hôpital munene obini na lobby vraiment maman Olive nzamba pambola ya makasi parce que ça toujours pembe na biso tika bisote to ebini to koloba te mais nzamba zong c'est maman Olive ya belé vraiment ya belé pe motemo azanango efungwa maliso ekoma munene makasi 7e bagarre par exemple pandi 7e pour ça quelques artistes baloba par rapport à geste oyo. Là, vous voyez, ma mère elle n'arrive pas à marcher. Elle a très mal à sa jambe droite. Et Rogodema, ma mère a très mal. Ambulance, il y a un zozoyer pour qu'il y ait un hôpital pour un examen médical. Et ça fait très mal. C'est des prix, comment marcher. Il y a 7e bagarre qui est là. Et puis, ma mère là. Vous voyez, sa jambe droite, ils ont infecté. Na objet de bien comme une mambassou. Et Nzambasunga Mamé Pela, initiative à Maman Olive Lembe Baïgozoye pour qu'il y ait des soins appropriés. Après avoir routine de vie de loin en Afrique du Sud pour nos soins, il y a poison au Azak Nango, si Koiza Mamé Pela. Michel. Venez m'aider. Madame, vous me la donne. Oui, non. Vous en avez pas de mort, vous avez ma pagne. On dit pour ta mort. Nene ya maman apambola en tout cas nakumisi nzambe nzambo ya pesa maman Olive motema ya munene boye na motema penda ya mama ya solo nzambe apambola ye komona ndeko na ngai mama epela na situation azanango tango komi na mato ya mama tika bana ete donc ayoki pasi ya moboti atindi ambulance pe baye kozwa mama epela awa na hôpital Place Azali bakene na hôpital mususu o eleki oyo donc na pamboli nango nzambe makasi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je pense que vous m'avez dit que l'image est un Elodie, tout ça qui est une ambulance awa, tout le monde awa, tout qui est dans ma tête, si comme ma mère azaki na hôpital, kasi et singile tout le monde est kunamba una ambulance, tout est na awa pour avoir soin approprié. Ma mère pela zampandi awa et mbote ma mère pela. Mbote. Siko boni lokolo. Siko lokolo, quand les ça non passe oui, que ça va vous aller déjà. Azuka ngo ndiga ibandaki liboso na motema moto 2 semaines na motema moto tango esilinde manifestation oyo kosalema mais motema moko kaka
nde ezosala soki motema mpo nazolia pete tellement bakisi emo motema esanga moto me ndenge mpena mbato esalaka sho wana ndenge nayoka bambaso ya liboso tozala na yo oyo eza mpena bongo te mpo bapriere tozalaki déjà pa prophète Konde na liloba kuna na hôpital na mama Safara bazali mpe koyede biso na bango bakisi yango nomoni ke eza mwa kokita par rapport a nde ezalaki moni na misape ezoningana ezali kutu misape eningana te ezali mpena bloqué pas moyen mais maintenant sikoyo moi ça va mpena na otambola te ya koboa te mais très bien. Exceptionnel nous par rapport à l'initiative maman Olive Lemba Zui a sa prise en charge nayo et salut ndenge nini pour le bani. Na koloba merci na maman na initiative oyo soki mama zali soki mwana za kovimba seke mama za pembeni naye merci na maman na initiative oyo asali ponanga po soka asalaki te peut-être ndenge bazokoyebisanga soki nakendaki hôpital te rapide peut-être engai koma ka mosusu seke soki mpe nafandaki kaka nazelaka ti batemps mosusu engai koma mpe ka mosusu mpo awa déjà toso toleki na une semaine ya pasi mais intervention ya maman vraiment merci nzambe apambola ye abakisele ya mingi acontinue na baevre na ye mpo motema malamu babotama nango moto motema malamu abotamaka nango soki obotami nango ta to force na nature ozwa te donc nakoloba ya maman merci vraiment mingi nzambe apambola ye ndenge azalaka na biso atira biso te na ka oyo lisusu mama intervenir en tout cas mpo na ngai naza vraiment na merci mingi epa nzambe apesa mama bamikolo ebele lisusu na vie. Merci Beaucoup. Voilà, comme je vous avais dit, Toyagi Awa et Longo, maman Olive Lemba Zui, sali prise en charge pour na maman Epela Oyo, Aza malade, biso bien encore communément basu et après la consultation ba médecin to peut examen approprié par rapport au colonde komiana to kopé sabino suite boye ba évolution ezokende ndenge nini. Maman Epela za na pasi azobela lokolo vimbi et na moni ezo saigner pasi mingi nzamba sunga. Inshallah nzambe Oyo Aza Jova Rafa apesa lobiko. Merci et pas maman Olive Lembe pour na geste oyo pour na prise en charge oyo. Merci na mtema mneno zana yango. Merci na bandeko nyonso basungi mama Epela oyo nyonso bazobondela pour na mama Epela. Merci et pas na binom nyonso. Merci pas koko de mazasi mabilili. Merci na bandeko nyonso ya fondation OLK. Merci et pas na binom nyonso artistes et comédiens. Tozomeka kozwa quelques artistes bazali banda moyen bakota awizate hôpital eza normalement garde malade azala ate. Ni ebite soki mama Epela koza atana moko menzambe azosunga tokoba reportage na biso elongo na kokodema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria: venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo ye mpona molimo ye yango nde mosungi na biso na ntango pasi atili yango mpona baso bakondimela ye masiya ye Rabi nazozanga maloba me maloba mpe ezoya me ezokima me ezoya nazosenga nano merci na maman sans flatterie maman moko bien maman moko malamu nayebaki ke maman kotika mwana na Epela te omoni na eta wazalaki nango nano premier soin prophète Konde Paul Dominique na maman Safala lokola aza mwana liloba maman azwaki ye na premier soin tosali annonce tobike non tosenga pa maman tant que maman na biso atalaka ya Epela toyoki ke ya solo mama yoki souci ya mwana na ye esali biso bien na esengo na plaisir ke mama alobi ok d'accord balongola Epela baya na ye na hôpital mpona balandela ye soigne malamu batraite malamu Soin moko approprié. Voilà mo ouais soin approprié yango na mo wana oyo Rabi alobi vraiment esalinga vraiment esengo makasi oyo mibale baza ba petite sœur na ye nga tant que ami collègue
tozalaki neko tozalaki comme bagarde malade so lokola abalobi ke non moko tolobi ke tonosala batour oyo lelo aye oyo kuna lobi aye mpona tomeka mpe mpe kopema moke. En tout cas mama ozangisinga maloba me nasengoka merci kotika boye te mama azalaka nde boye mama azalaka nde boye mama azwi vie de la charge mpo tokomaki koloba bilobaloba te bazwaka kaka ntango tokufaka mais tocomprendre ke mama aza bongo te mama azali ke ntango apasi ye ntango bisengo ezali boye nde be mama na biso nzambe azongisa ebele apambola bino abakisa bisika oyo ezangi lisusu mama so abakisa mpona yebi ke mbongo ezali kobakisa eza kaka ta mosusu ke vie santé nyonso oyo ta mosusu ezangaki. En tout cas merci beaucoup maman, ça me va vraiment droit au cœur. Vraiment merci beaucoup maman. C'est 7e tokozo petit tir maman pe la moko loba mbote ya ubini ni pona geste oyo basali pona soin ya mama pe. Merci mbote na geste na sepeli makasi na sepeli makasi en tout cas nous senga vraiment merci vraiment na maman Olive Lembe azolakisa toujours bolingo na ye eza karaté que tem pour atiki pouvoir mais azo continuer kolakisa amour na ye que non aza pena na amour ya kati ya libanda te na ya kati. En tout cas vraiment merci ebele na maman Olive po azozangisa ngana na maloba azozangisa na maloba vraiment merci. Comprenez, elle est très émotionnée et merci beaucoup à Maman Olive Lembe pour cette initiative. Merci vraiment à OLK, vraiment initiative à Bouiza Malam Mingi. Et Toutagi Awa, toujours ambulance, Toki na matete. Je pense que bon Tozongi Awa, Maman Epela Siko na minchonde na lo bazo ba médecin ba consulter, ba lokonini et puis à côté scanner pour traiter calmement à l'aise. Bandeko nyonso bokai passe na motema bozeye kolela na kosenga bolela te na kosenga bobondela pona ka ya mama Epela nzambe akosala mama Epela ozamala mingi bomoni wana uti koloba azama kasi lokolo pe changement ezoya malembe. Merci pana bino nyonso balandi ya émission na biso. Merci na artiste nyonso parce que ba ça soutien na bango et pas moko ya muninga na bango mama Epela. Merci mingi et pas ya mama Olive Lembe pona o nzambe aza na yo. Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.